nango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto aussi longtemps nafandi na makolo na yo liziba na bomo nakokauka te yango ngai natie elike na nga na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi lelo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki Congo promo defate bolandaka Congo promo po ezoloba vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafidendo check Ige la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Shalom, shalom, peuple de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves et Pan. Voilà, nous sommes très ravis parce que Magamba Boïsengara Congo Promo est toujours avec les amis de la foi, aussi les amis des pasteurs Kossi. Parce que l'autre fois, tous qui la pasteur de la foi, les Kaleka, plutôt belé, Felina pour la gotika, Pekosunga Bandeko. Cette fois-ci, pasteur Kosi Nzamba touché motema naye aussi ayebaki na koleka la banzela oyo pona kosunga pe bandeko na biso bazali na baka ebele ya pasi ezali mais tokolinga biso na mito découvrir ngo ensemble tokota toyeba nini oyo bandeko bazo nyoka na kati ya ville Kinshasa. Donc là je dis un grand merci comme ça à Raïs Kang, le super pro caméraman va RDC na Bosanité, mon frère Bogos Anderson, sans oublier Rabi Mavinga, mon ami privé aussi, na pesi bambote belé na qui c'était mon fiti papa na Riben, Dominique qui est ça pour Musakata vraiment à Londres parce que dans mon thème ma compassion ba vena ngalo ko la ba le presse que ndomba si bambote belé Jean Moulumba et tout ça de Bruxelles ma même minute ma moté ma tous peu la betolo Believe Muga Fondation Makambo Italio tous on va venir voir faire Makambo Italio pang de moi harmonica à cancer parfait tout on a tunga John Lubila ba exé belé bandeko belé to kende to kota totala bandeko bazanga ba cas différents. Il y a des maladies dans le biso. Suivons ensemble si nous sommes en connexion avec toi, Raïs Kang, le super pro caméraman de RDC. C'est parti. Tosambela, tendre Père Jésus-Christ de Nazareth, tous reconnaissants, Kokoma Mkona de l'eau. Merci pour Naboulimo de Konabiso, c'est plutôt visiter Libota et Ndeko Maria, Tika Kimbo Kumo Zonge Painayo, na Komono Yesu Christ de Nazareth de Tosambela Tolobi. Amen. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons compris sa vision. La cinquième message na niveau ya mukili mobimba à travers internet. Il y a aucun plutôt pour nous faire un geste d'amour. Nous tombe chaque fois. Nous tombe chaque fois na bandeko. Alors, Isaki Nanzela moi na oya botami na kombo ya Ariel. Et tant botama kinde si ma kosala geste d'amour na vie na ye nde nzamba albaki auto saki pona ye to sala ngo pe pona bato mususu yango lelo tozoke na descendre na hôpital to ko banda kuna te 5 to banda epa ya muto zaki succès bénédiction. Bonjour. Fais ça code papa. Mais papa, j'ai bien service et partout dans le monde, to kuzo kende Canada, États-Unis, partout même à Londres, base de l'émission Calaming, j'ai bien service, ils ont comme un service là-bas, on est sur voilà. Là bien à moi hein. Pour la yebi habitude, Sami a yebi que j'ai bien service, et ça n'a rien. Mais puis le besoin de prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. J'ai bien service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na Chibé service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police. Kune bakangi batu. Awa yo kangi koli. Chibé service. Ayuna. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo Promo, Rafingindu nde. Nanenga mabete Congo Promo Rafingindu. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là.
Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a the boss là. Bébé Ariel, on a bien un bébé miracle. Nzela na yende batulelo. Bakoy ko bima na bopito po bazonga na bandafu na bango. Par rapport à temps oyo ba womenaki mingi na bopito. Yango lelo toye kotala bébé et le lenge ba mange ba ki pa na Yesu, bien que ba mange ba zeba na soloka, ba ki ko bondela Yesu, malasi ya kitoko pe makamba kitoko. Donc c'est ça. Yango toye ko tala lelo bébé Ariel. Nazanga mo teza accompagner équipe ya basé na Nzambe. Tozana berger Mamisa et le Filuka, tozana frère Glody et le Yalupe, tozana ndeko Charveti a boulé au équipe tozota monango, équipe tozana bon fait bande comme susu, ba zo empêchement mais comment on ba image susu to en cima. Donc c'est ça. Et on toyaki awa bongo aux affaires à repasser et utaki na Suisse na kolimoko moko ba maman na Suisse nda pesa ki yango pe kita pona mwana tango kokola asa déjà na ligne na musique bongo to kanisaki hot o pe nyonso e utaki na Suisse pesa pona bébé bongo to se renseigner ki pona koyeba nini oyo mwana aliaka pe nini na melaka nini aselaka lokola savon to na gamme ba savon na kina lena ye les de beauté et pour donner yamone ezalaki biloko ya mwana oyo toye kopesa ye sala oyo tobengi geste d'amour. Comment on Maria Hakim. Ok, Maria, exception nous c'est nous andengeni par rapport à geste ou bastali pana moi na yo Aria. Vraiment na sepeli makasi. Na ebite ezanelo mon côté salemaka soki nzambe abongisi te. Dans les cambo et salem ezaki déjà na likanisa nzambe ye moka yebaki na sima kobota ma mwana oyo dans nzambe ayebaki ke na sima kobota ma ya Ariel ezape na bandeko mususu mba mususu baza bakangama na ba hôpitaux makambo nde kozanga mbongo neti na ka onga na botaki tango na boti na césarienne. Ils ont abattu mususu na kuta ki na ba chambre wana basali ba 2 mois 3 mois dobala bakunda na ba 3 mois mais bazobi maté suite ya mbongo ezate donc pour nangeza kingolu et puis na pamboli vraiment bandeko bisika biloko e uteli na yebi kutu bangote tsebi ke uti na Suisse donc na yebité mais nzamba salite ko melangai na pese merci pe esuka ka na réalité ezape na bana mususu oyo bazozanga donc bazozanga vraiment même ata mai nzambe ai bana ko toucher mitema ya bato wana bakoka pe na ko mona bana wana merci ça va oba bungseke likia web ça va nini baba bungseke likia en tout cas ba tsaelike pa na nzambe mutakenda ko simba mitema ya bato bapusa na basunga do ezaka nzambe batsa mitema na nzambe na mutu te batsaka na nzambe ngana tseka elika na nzambe pe lelo tala mwana za na mukima za dana guidar na ye ça c'est très bien voilà merci beaucoup je pense que tous en musel na nzambe tous en parcours le monaye pourquoi pas et awa to komi place El Bosso pasteur après awa to kokende wapi. Merci papa Rabi, merci papa Yves. Après awa tozo kita na bopito mais to bana hôpital liboso ya mokili mwinda kuna pe togesa geste d'amour ya
kobimisa bato oyo basalaki ba 6 mois ba mois belé tozoki mokili mwinda so tolonga toke so hôpital mosusu so tolonga toke so mosusu bongo tokochite na orphelinat les amis de la foi. Donc c'est ça. Voilà. Merci, tu continues, monsieur Rara. Tu gagnes. Tu as accompagné Moussel Nzambe. Je pense qu'il y a tout ça dans l'hôpital de Mokimwinda, précisément dans le quartier 13, commune Ndili, avenue Ndembo. Ndé tout qui ça geste d'amour par rapport aux gens qui ont la vision de ça. Et bon, tout ça dans 4 malades, où il y a 6 mois. Monter mon père qui dit colo, mais gloire à Dieu, nous avons tout ça là. Quand nous avons Matthieu chapitre 25, verset Matthieu 25, on va sortir le monde à sur le bi, nous avons qui na hôpital, buta qui n'a été, nous avons na prison, buta qui n'a été, d'ici ben nous avons tant nous avons na hôpital, tant nous avons na prison buta qui ont été sabi, tant on va te babela qui buta qui vont monter ça qui buta qui n'a été, tant nous avons na prison plus moins communautaire on dit et ça, botaki on prend en gaite. Biso, tu es capable d'aller Yesu l'hôpital, mais tu es peu comme ça Yesu l'hôpital. Il y a un mot où ils ont pas juste la moto de ça là. Je pense que l'auteur sont de mettre un gaï récit, la liste. Reçu, la liste, il y a pas ma lettre pour eux. Si vous voulez, vous aider sur pour que ok, merci, on peut aller. D'accord. On peut aller. Mbote papa. Ni et puis comment plutôt comment on a ni? Comme l'antiala. Tiala. Et ni kanga ki awa na kati ya hôpital Mokili Mwinda. Ezeka mo problème ba mbongo bazongsenga makila même kokyo bimisa mbongo ya bima a ezaki te. Néanmoins c'est ba combien pour ba bimisa? C'est 85 000. Et le lot pasteur Kosi Nzamba Salina bandeko belé ba soutenir le lot oza libéré ndenge monté koloba très bientôt là et rolobani na bandeko o ba sali actuel le lot surtout mingi na pasteur Kosi. Non c'est un pasteur Kosi merci belé pour ceux qui étaient mettant toi msuna ko bima pété. Nzambe nanga asunga ya pambola ya baxele uzangaki. Onyo syo koluka na vine ya zwa. Voilà, na bandeko oyo bazana kalokola yo bazili baku ya ko bimate na minute oyibisa bango nini et surtout na basena Nzambe na bana Nzambe bele ba otala biso o bazali na mutema malamu ya kosunga oyibisa bango nini na isa bompe bazara makuki ya koya osunga pe baningo batikani. Parce que aussi comment na mama na kawazaki nango ya kosila makila na age na ye et à diminuer makila lelo nzamba sungi et longola bandeko boyo ko sala geste pour na ko libérer bango et ben pression ko za la ni. Merci beaucoup, j'ai béni le Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, pour Azamalamu. Vous savez, tout qui est quand ma commis parce que dans Matthieu chapitre 25, Yesu abi dans un hôpital botala qui a été vous pensez que vous êtes en prison, alors tant que ça vous avez accompli et c'est parce que tu ici mon canon en Zambie ils ont ma casse et je dis un grand merci na batonio so beaucoup pour que tout ça geste d'amour nzamba pombo la bango et je pense que maman c'est une montée à 80 500 80 500 et ça doit la valeur à $50. Vous savez combien de mois?
Donc c'est déjà 1 mois, oui. Donc Nzambe asali ngolo, lela biminaye et tobika merci pas Nzambe, donc c'est ça. Ma prière pour naye makamba bongo ya le sous-souté parce que ko diminuer makila diminution makila ils ont mis pour na bana pour na mukolo boyenge kamusinga ile kelinga makasi donc il y a chose moins étonnante prière pour na ndeko ça bien. Merci. Tendre Père Jésus que de Nazareth, yo Nzambe ya Bible. Na sengi protection bon Nzambe na yo likolo bien aimé na ngai. Bomba pe batela ye Nzamba makoki nyonso. Tika bon Nzambe na yo ezala couverture spirituelle na ye. Na kwesi nyonso yo te mosika na kombo na Yesu Kristo Nazareth to sambe to lobi. Amen. Problème ni to mon hôpital là. Ana yaki na malade na kai malade basa kinga opération ya typhoïde. Typhoïde. Combien de temps quand on a awa vous êtes interné? Un mois ndambo. Nini a pêché qui pour que bio? Mbongo. Mbongo. Zaki combien mbongo? Mbongo tika la 110. 110 dollars. Et le monde Nzamba sungi ozobi malibanda olobani na bandeko oyo ba soutenir yo na tanga pasi surtout pasteur Kosi oyo achaki makoki na yo aussi Nzambe asali mingi à travers ye pour na ko bimisa bino Nzamba sunga epinza na sepindi nga yeko bimisa biso seke Nzambe tatinda ki biso atinda ki po ya ko bimisa biso o ezangi etika Nzamba baksela ye na vie salani na tanga classe ni na 4e ça l'option na sala relek ça c'est bien et pour continuer to repris maman muke par rapport à bandi tina continue on bani na bande ko bata la biso bande ko bazuta la biso na sepe talanga na zaki na kaya passe mbe ba yiko sunga na taya passe bino pe bo samila soki pasteur wana na muni kutinga ko Nzambe ka sunga biso na sepe ndile wo bimisa biso voilà tout ça waza pembeni nani wana mama tous avez maman muke maman mbote mbote sentiment nous allons comment na lelo à la quête dernière Nzamba sobi atava mosali na ye lelo abimi na sepeli po bande boya ko bimisa biso passé ona Nzamba pambola ye apese pe oyeko apesa ye o Nzambe akbagisela ye oyeko koka po asa atabimisa ka batuni yo sa mususu wasa na pasi akoko bimisa ye mama yo sala nini na sala nga bilanga papa ya mwana zate pour na to bo azar fele papa to kabana na biso to sana biso na mbandango bongo se trouver en aya sa kapande ko na biso paya babengi singana ya ko garde malade azala kite lelo pasteur Kosi na bandeko surtout basangani pour na kosola bino nous websa na bango aussi na bandeko nyonso surtout balota la biso ibana ya ko bazali na motema ya kosunga ba imakile o baza websa bango nini na yebya pesi bango kana pesi pasteur merci Nzambe apambola ye makoki o asa basali biso ndeto wumeli awa to sali mwana ndamu fona bandeko so oba so tala biso Nzamba pambola bino ndenge pasteur abimisi biso na ko panda sango na ba Kongo ke to zaki na dispensaire pasteur abimisi biso. Merci maman tous aïe mon pasteur pasteur Kosi pour quel intérêt au yudo salba biloko ba acte yu nebite intérêt nous anime. Merci beaucoup papa Yves intérêt zaka ya Christ ezaka ko accomplir le Nzambe au moni le Nzambe zaka théorie mais faut on peut la pratique la mise à pratique n'est pas problème pas ya batebele c'est ça batuming bazo ka Nzambe mais ba sa Nzamba otinda bangote toyoka ki Nzambe na geste oyo bongo to sali pe Nzamba tinda ki yango to sali geste d'amour ndenge de kwa pesi témoignage ba sali 1 mois opération ya $110 et Nzamba sungi donc tant ba elino siltia ba kobo et Nzamba zo bimisa ba kobo ka pona ba servir Eli donc c'est ça donc il y a un problème bon mais Nzamba pesa ki kobo musuni kobo za carnivore nyamo alia musuni mais chose étonnante elle dit asimi musuni pona pesa Eli mais bon alia ngoti mais zaina tani ya sécheresse na kata mboka moi aussi j'ai des problèmes ozo singa mbongo mais Nzamba pesinga lokola musuni o naza kobo na pesa Eli o azana besoin mon songolo donc c'est ça Nzamba bi makambo yo
Ndé abongisa, merci. Voilà, kolongo awa na mokili mwinda hôpital ya munene kati awa ya Njili tozokende wapi pour que to getala susu bande to soki na bisoka ka. Non, tozokende na hôpital mususu donc tozana ba hôpital mi ça tout de suite tozokende pour na osaba même geste. Merci, nous continuons. C'est parti à ici kanki. Si. Comment tu n'as pas Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, je recommande ma sœur entre tes mains. Nous te dans ta parole, ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut les ravir. Battez la moyen de Konabiso, ma force se compter à la musique, visitation nyon sur yaka sima ya victoire, où il y a pour le côté détruit et la musique, na combo, na Yesu Christ en Nazareth, aux accords de bix na biso de tout sambe tout lobby. Amen. Merci. Donc nous continuons ensemble avec le pasteur Kossi. Toto kita aussi na ba hôpital mususu et puis na orphelinat to koluka to solola na bandeko pe bata ko accompagner mais to kendenan to robeta très bientôt là. C'est parti Raisekangi. Bonjour. Comment on nani et puis maladie les autres isayo. Wabi. Comment on nani et puis maladie ni les autres isayo. Bon ça une opération est compliquée. On va pas avoir bato bimé pe na yepi ndako tout ça une semaine ndako ba fièvre ndina sala crise avaina. Si ko ça va ndamba suli. Si ko ça va à l'église bande c'est en prière si ko ça va. Nous allons payer moko ya bande ko CFC pour na yo. Ah voilà, nous allons moko payer ya bande ko ya church alors roloba nini na geste oyo passer Kossi ayiko sala lelo na kati hôpital parce qu'ayiko tala yo biko bimisa yo na senga merci nzama baksa ebele abaksa ebele apambola bisika oyo ezangi na ndenga esunga ngai merci ka iloba na bande ko pe batalo libana mboko bisa bango nini ba oyo pe bana baka maladie ebele ba oyo pe bazana motema kosunga oyo bisa bango nini bala na exemple o passer ko sa sali bombe basala na bandeko mususu batikala na bombeli bato ya église bayebi te parce que ça surpris okuto awa na kati ya hôpital mokili mwinda bomo nga ba comprendre ba comprendre que peut-être que si mutasali asumi c'est moi à l'église. Merci tous en passer Kossi mo passer Kossi et sali ndenge ni ntango yo mona mwana na yo moko ya etonga na kati ya hôpital et oza surpris na ebite et sali ndenge ni ko mona mwana abombeli yo bozala na tonga moko lelo nde ko comprendre que ndeko azomona na ba prière te nzoka nde akota hôpital. Merci premièrement tant tout ça la bagesse yo il est que tout ça en na bateau ka to yebite parce que surtout yebite ngete ba déjà sali naza surpris ndenge kaka et aussi quand on a une question il y a comment on a tonga zali et tant on a tout n'y ba pasteur pour les kaki ba pasteur super les kaki mais ça surpris tout ça il y a liste pour vous dire que tout ça là on te prend pour na bateau tout ça la rending nzamba otinda parmi liste et puis à se figurer na kati liste ana et nzamba zo comme donc c'est ça. Aingo ça la prière pour na mona na yo voilà. Parce que les gens déjà doivent la libérer, à d'autres endroits, des bancs basobe en libération. Donc c'est ça. Tendre Père, toi qui es le véritable Jésus-Christ de Nazareth, l'idée de la Bible, toi qui ne changes pas, tu es capable de restaurer, car le écrit dans ta parole dans le livre de Joël chapitre 2 verset 25, l'Éternel Dieu remplacera les années qui ont dévoré la souterraine. Tu es capable de remplacer la vie de ma chair, leur santé qui était dévorée par des maladies. Tu es capable, Seigneur de gloire, de donner la force car il est écrit dans ta parole. La chair ne sert à rien, mais c'est ton esprit qui vivifie. Lorsque l'esprit de l'Éternel appelle Samakasi Nanzoto Oyo, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci ma sœur. Une dernière question pour que tu kabanayo. Nini sali ke ozala internet awa vraiment makasi mbongo ezaka ki na famille et tozaki abandonné pas bandeko na. T'es na abandonné te bano ba ki traitement si la bien pour ndine bando kapota passe bando pour traitement si la pas balande na bien pour qui. Et c'est il va monter combien pour que vous libérer? La c'est plutôt $100. Combien? $100. $100. Le quoi va foutre les logos voilà sentiment nane si en makasi no église kusi na bibi na peut-être na gelobani nane si en makasi voilà
Merci ma sœur Totikio. Donc Tolobani Nzamba Sungi. Merci. Amen. Amen. Mbote papa. Comment nani et puis problème ni aux anango. Papa ngai. Bo tolo kasikombo poto bima bongo isa. Balongola ki mo babimisa ki mwana. Césarien. Voilà. Et papa Zawapi, est-ce que famille ils allaient pour ko bazaki pour na sunga yo? Famille abazate, mobile sala na été. Ba sala raté. Avant na kana ndako. To danda umako. Et c'est combien pour que ba limisa bino? Et tu as la 250. 250. Bino mona na combien? Mobana azoluka mena azuna été. Azuna été. Lelo pasteur Kosi na équipe Mobimba. Ko futa pour que vous allez libanda. Merci. Oui, ça va nini. Surtout pays na nzambe asali ke ba pona kaka parce que ba kawo eza ebele na ville Kinshasa, même l'hôpital oui ça va nini. Ayi ça va ba tuma ba ya kuna ba ya bimisa na 5 ans merci. Merci. La minute soit bimishi okenda ko zo? Merci. Moi on c'est comment non? Dieu merci. Dieu merci. Je sais bien et papa oui c'est nini. Mobali na yo. Parce que ça me forme na yebse buye. Batuma ko ya kuna ba ya bimisanga. Voilà. Merci ngam. C'est aussi prière pour un déco bonito kabona. Merci pour nous. Tout sambeli, Seigneur Dieu de gloire et de grâce, na recommandé ndeko nzo pas na yo. Bomba pe batela ye, bomba mwana na ye, Dieu merci. Bomba pe vi na ye kolo, complication musika na ye. Zamba lola yo zana makoki ko kolisa mwana oyo pe ko batela ndeko oyo. Tikeza la bongo na kombo na Yesu Christ de sambeli to lobi. Amen. Amen. Vous savez combien de temps? Ça 3 mois. 3 mois. Ça n'est pas si. Bande ko liandenge nini makambo surtout ndo sandenge nini na samba. Bande ka bata makaka abando sunga kana muki. Yo mongo sala nini na vie? Na mando te kandunda me. Bana na kuma na zimba pekisa ba kilo na mali sote. Waza mona di boso to mi bali. Mi bali. Mi bali. Kana papa moko on. Vous continuez au vote sur to bo peminal. Na peminal. Au peminal non? Difficulté ça ndako zapi. Dans Jibase. Jibase. OK. Bon j'entends mona ndambo. Personne rais boya ko sunga mona. Comme on a dit merci. Comment on a besoin mona. Comme on a dit merci à sali 3 mois en hôpital ya mokili mwinda na quartier 13 na Njili awa. Donc depuis bota na césarienne à zanga kimbongo pour que babi mayena mona nae. Donc mona sali 3 mois awa kolia kaka soutien bandeko so mninga na mandunda ndambu bakaboli ena mafufunda mbakaboli mona sali 3 mois awa. En tout cas parce que aussi nzambe a bakisela yo mingi vraiment na mona geste oyo sungi ndeko na biso. Merci vraiment. Tout continuer toujours que biso et voilà. Aux colonies. Madame Musingombe. Voilà. Loba mona ba singombe ni surtout batalo libana mboka oloba wango. Na lobaka. Et ça va un message ndeko na bango Musingombe yazala. Mona Musingombe ngina ngando ya tuka. Wamo makasi. Ngando ya tuka mona. Na mama kugata kina. Kusala kasala jade kasala. Merci. Aujourd'hui, nous sommes bilanga. Sala diabo. Voilà. Yepsa papa a calmé l'entraînement. Merci. Ok, merci. Voilà, très chers internautes, voilà, nous avons fini ici na hôpital Mokili Mwinda. Bomoni oeleki, ba maman ba sali ba 3 mois, ba une année, ba temps ebeli na kati ya hôpital et voilà, nzamba sungi à travers mosali na ye lelo baza libéré, nde ba maman zo biango liberté oyo bazu lelo nzamba sungi. En tout cas, mais makamango sili na nous toujours continuer encore toujours kita na bopito mi balé tikali et puis to kita aussi dans Felina pour que to pesabino basango ya ville Kinshasa parce que ebele bazoli la carte ya ville Kinshasa to sunga nzambe alingaka bongo so to pesa avec joie. C'est parti Resikanki.
Merci. Voilà, très cher maintenant, après Kouta Mokilimwinda, quartier 13, tu as avancé sur mon quartier 13 aussi, tu as amené à l'hôpital La Châtie, na avenue Zamba, donc il pas un centre médical maternité La Châtie. Tu es comme ça peut sur une décomoro awa na bokasité toujours en Zamba ninga tout ça à travers mon sein na pasteur Kosi tout dans quartier de découvrir problème nini oyo eza ezali pona ye moi passi et surtout que aza éternel awa to koyeba toujours ensemble la biso na bino découvrons ensemble, c'est parti. Mbote maman. Mbote papa. Nayaki awa na botaki mabisa ute kukufa ndene nayaki awa na pasa ubota nde yango makokilo ko exact yango tovandima. Dioza mwana komini. Non, mwana za mwana komini njiri me na bana na lingwana. Bana na lingwana ko tala mama kufaki pasi azimi pe komelo ya kobota. Ibo oyo ya hôpital. Na yena hôpital na bote pe na kamo kwa malamu te. Te pe na kamo ko bazongisi ba makila ba mai baniti ba rime mwana nde omoni pe na ngola nzambe ndi boko kutanga boy. Et combien de mois vous allez avoir? Atobeti 1 mois et demi. Au moins la liboso tu as mis balé. Moi liboso. Et papa a une possibilité parce que les acquis prévu te bi a to bim sam tout mon comme tout mon niveau bagisa mi na ka aux anango et papa ça la rani. Azo sala te mikolo. Azo sala te. Comment combien dans qui pona obima? Tozanga le quoi $100. $100. Et vous savez combien de mois? Atobeti 1 mois et demi a. 1 mois et demi. Le bani no ba na pasteur Kosi na bande koni surtout équipe o ba sundi bino pour que les bozala libérer. En tout cas na osengaka merci nzamba pambola bango a continuer ko sala oyo koleka o pina ba sali pona nga pe pona bande ko mususu ba continuer pina na kokoba na ko salisa bato. Nzamba bana pambola bango Vous vendez ni non? Awa tozo vivre kaka ndeko soka uti kuna ye ayo tika biloko soki pe ezate tovani na biso. Bon moi. Mwana azo mela na kaka. Pasteur moi prier pour na ndeko. Surtout mon bali azo musala depuis na so pesi ko mona. Bébé vainqueur. Bébé vainqueur. Moi prier pour na papa azo musala asunga mwana na ye liboso. Nzambe ya Bible Yesu Kristo Nazareth obongo na kate. Na recommandé de quoi on a beaucoup na yo et c'est que mobile na ye na recommandé bébé au vainqueur alonga vie na ye mobimba. Seigneur Dieu de gloire za la prise en charge ya libota oyo tika nzamba lola o alléluia o fongo la susu ba porte kangama tinda lisusu ba korbo mususu afin que ba lisa libota oyo na kombo na Yesu Kristo Nazareth lobi amen. Amen. Moni na mwana na ebité mwana azana ni pa na yo et puis yo pe kombo nani mwana pe kombo nani ngai kombo na ngai ma bébé ilanga lomboto mwana nde kombo na héritier. Voilà problème ni na mwana na ebité aza koko na yo to mwana yo moko boti te aza koko na ngai mwana ya mwana nga mobali. Voilà. Et nini comme le bino pour que vous à l'hôpital là? Bon abelaki ba dimension makila ba diarrhée ba nyoso to ba complication mike kaka. Nde yango na saki to ko mama kufa. Mama na kufa, papa zali? Papa zali mais aza mwanda. Voilà. Et lelo koni ne sali que vous à l'internet est-ce que mbongo ezangaki papa zangi makoki? Papa na nda sala raté. Papa na ya sala raté. Nde mbongo penza na yoko futa ezala ite. Yango ndi to zali awa. Et sali combien de temps vous avez? Ah, tu as 1 mois. Bon, ils ont 50. Na wande ko no so bisa bangoni no botala yo ko baza na baka oyo nzamba sungi ba bimi msubi bana baka oyo bazaka toujours internet en hôpital surtout yozui libaku malamu basena nzambe basungi yo obima lelo bisa bangoni na ba obata mutema ko sunga mais mutema nani tout amitié et ba bon tout amitié voilà na osenga ka merci nzamba sunga
mosala oyo ekobaka liboso vraiment ekende liboso econtinue okobaka na yango nzambe apambola bino azongisa ya mingi esika ebimi. Merci. Héritier, Molobani. Wana baba. Molobani. Wana Molobani. Ana ole la micro. Loba. Loba mai. Héritier Loba mai. Pasteur, prière pour mon héritier et surtout par rapport à la diminution de Makila et aussi dans d'autres tout le monde m'a senti que moi bien pour sembler pour la moi Seigneur Dieu de gloire et de grâce, nous sommes pour notre héritier. Tika Kolo a hérité Zambé, héritage côté pas na la santé. Il y a makamunyo sur ma lampe pour la vie na ye. Bomba pe batela ye, kolisa ye na ngolu na yo, pepe sa mbongo na kati libota fait que ba kolisa mwana oyo na kombo no Yesu Christ on est ensemble tout le bi. Amen. Merci. Abeta papa na batala ba bimina bon c'est pas grave. Mbote papa. Mbote papa. Nani na hôpital. Bon, je suis responsable numéro 1, il y a centre santé La Chati. Ngai Yanjile na avenue Zamba quartier 13. Tomoni kamoko awa intéressé sur ma kasi ka ya ndeko azana problème alcool. Eza nini juste? Bon, papa azana problème ya maladie au biso to bengaka dermo-hypodermite. Dermo-hypodernite. Mais bato bengango maladie ya mbasu. Ouais, c'est l'appellation ya ba no bako ya ba kino toloba. Alors avec qui na problème wana to yamba depuis le 13 à ça déjà à 2 mois et demi. Surtout comme le 13 a aussi 3 mois. Alors au signal c'est qui libanda to meki ko bunda ti ndenge beaucoup tiene tawana et maintenant genou na yona za na problème pour les articulations. Le voilà au c'est qui libanda ndenge to meki ko couvrir ngo. Je sais qu'il faut retirer plâtre à niveau de l'articulation pour protéger l'articulation. Alors, je sais qu'il y a un moyen, vu que... C'est-à-dire plâtre, c'est les premiers soins. Donc, plâtre, c'est les premiers soins. Donc, normalement, c'est un peu le colomobimba. Mais vu que pota est un peu large, il y a un niveau de l'articulation pour protéger l'articulation en entendant. Plâtre, c'est combien? Et je sais au moins $100 pour retirer. Le plâtre en inde sunga articulation est dans le colo et le colo ça rappelle moi mouvement. Mais en attendant, vous soignez sous pota. Vous soignez pota pour avoir plein moko ya munene makasi. Donc et que vous avez même 7 mois, 8 mois pour qu'il y ait tellement tambola normal. Mais est-ce que docteur to katoma le maman est-ce que bino moti na kana na ndenge bozawa na boyi ko sunga dans de côté pour qu'il y ait en bonne santé après famille goya pour na ko soutenir par rapport à mbongo. D'accord. To celle déjà un grand pas. Tiboua ko coûter en vie bongo donc centre mais contribuer à 100% des gens. Dans la centre zamuke possibilité pesate. En tout cas, to commune à Souka yango moni to meki ko lukamo d'intervention. Est-ce que vous pouvez mettre bassin nzambe baya ko sambela pona ndeko parce que mbaso to bi sila na l'église et sila na bokoko. Mais na bopito ezaka mo passe. Est-ce que vous pouvez mettre bassin nzambe baleka pona ko sambela pona ba beli ko baza katiawa? Si vraiment te permettra pour sans Dieu to ça et le remonter même biso o te permettra baya ka basal ba prière et surtout pour naé. C'est plâtre et puis vous soignez pota 7 mois sur mon année à commune bien. OK, ceux qui te plâtre 7 mois après te soigner pota sili to PC babeki abani ko tamba nan en entendant ceux qui le collaison en mouvement bongo peut-être que ça sous kiné abani ko tamba pour na libérer. Donc c'est-à-dire ceux qui $100 isaline de quoi on a en plâtre puis moi bon il y a soin à pota malembe et aussi là un mot peut-être par rapport à geste au pasteur Kosi Sali a. Bon, mon anga koloba merci mingi eza pour na pasteur Kosi na initiative oyo. Nzambe a bénir à 100% vraiment. Baza mingi te na souci ya kosunga, na souci ya koyeba ke no bandeko bazo souffrir. Nzambe apambola kaka mingi. Merci. OK, merci. Merci. Voilà, tous un papa na biso, mbote papa. Mbote papa.
tomoni oza na kamoko ya mwa pasi yebisa biso nani ebandaki ndenge nini? Nazwaki problème na pota na lokolo. Tant nazwi problème na lokolo, famille handicapé nga na lopango. Jusqu'à ce que pota epoli eboti bankusu. Alors bamemi ngai na hôpital nyonso ba refuser nga. Ba comme dans la centre ya le Chatu, docteur TH atali babino naza quand même mutu. Pour solo ba dans hôpital bakimi. À côté dans la chambre d'opération kuna durant 5 heures du temps. À Sokoli biloko nyonso na tout, à Longoli ba saleté nyonso na tout, bankusu nyonso tout. Sikoyo ko ba na 3e mois déjà. Et puis famille oti 40 ans oti kingai, il s'est s'en aller abandonner la propre sort. Batika na boka munganga. Il y a des fois baké ba sombi ba bloka ba compresseur ça na ba pansement tout ça. Munganga ça na ba frein na yemo. Na ba frein na yemoko. Et puis par de ya tam so ya kolia azozi le sanga yemoko. Donner aux famille ya kati. Ah. Comme mangane na zabwe pour que na pansement il faut yemoko amemangai. Tala po nga na zanango. Tala po ezanaye. Il faut amemanga. Tant on se monte 2-3 jours pour ta balise au pesa solo. Non on la prendre nga. Oza marié, oza kaka. Qui marié, mais pour le moment, il y a eu une futilité, une vie quinoise. Donc, sous dépourvu, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants. Donc, ils sont partis? Et ils sont partis pour ne plus revenir. Comment ça? Bon, cela a été dû à mon négligence à moi. Parce que lorsque je me suis remarié, donc j'ai pu abandonner mes enfants, quoi. C'est ça, donc j'étais un peu trop dur envers elle. Mais pourquoi la famille vous a abandonné et vous avez posé des questions? Mais la famille m'a abandonné, je ne sais pourquoi. Vous avez ranké la famille? Non. Lorsque la famille était venue ici, encore avec le docteur, ils se sont humiliés. Foukami, Salisaye, Azan de Konabiso. C'est pour cela que le docteur a talaki humilité à la famille Nangaï. C'est pour cela qu'il m'a pris en charge. Et vous les appelez même par téléphone? Mais non, ils m'ont même arraché mon téléphone. Ils m'ont arraché mon téléphone. Et qu'est-ce que vous allez demander aux gens qui vous suivent maintenant? Aux gens qui me suivent maintenant, de pouvoir épauler le docteur pour que le docteur fasse donc de grandes choses pour moi. Que c'est un docteur que moi je remercie. Donc c'est lui qui m'a ramené à la mort. Je suis venu ici avec 6%, 6 grammes de sang. 6 grammes de sang? 6 villages que j'ai. Donc il a pu me réhabiliter jusqu'à me racheter à la mort, à la vie. Et l'évolution de la plaie. Donc c'est suivi par le docteur TH, c'est suivi à la loupe, à la lettre. C'est un bon chirurgien pour moi. Mais ce qui lui complique, c'est bon, ça ne lui complique pas. Donc au niveau des genoux, oui, au niveau des genoux, il faut qu'on puisse me plâtrer, quoi. Donc s'il me plâtre, donc c'est pour cela qu'il sera en mesure de me donner de béquilles pour que je puisse un peu me démarcher, prendre un peu de l'air, tout ça. Donc vous avez un problème de nutrition? Un problème de nutrition. Et qu'est-ce que vous allez dire par rapport au geste que le pasteur Kossi a fait là? Par rapport à son passage, je remercie l'Éternel. Que l'Éternel aussi puisse lui abonder de bonnes choses, pour qu'il fasse de bien pour lui. C'est un bon homme. Donc c'est le véritable pasteur que j'ai vécu dans ma vie. C'est le véritable pasteur, c'est l'unique. Merci beaucoup et courage et c'est ma confiance en Dieu. Oui. Vous allez vous retrouver encore. Oui. Que le bon Dieu vous bénisse. Pareillement. Totuni motuna ipa ya ndeko wazali bongo comme docteur awa alobi ezali maladie ya mbasu. Est-ce que zoyeba likambo moko sala pa mutu oyo sort lelo ekomeli lelo ya maladie ya mbasu? Bon. Évolutivement, donc il y a un docteur azolanda yango. Ayebi mbasu pour asalisa yango. Oyo à quel niveau nangai, si je savais quelque chose, je n'allais pas être en vie. Là, je le confirme au nom de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui manque que je me répande au lieu que je puisse souffrir? Je vais me repentir. Dieu existe. Dieu est là. Je vous dis que donc, le docteur m'a ramené de la mort à la vie. Il est témoin, on est à deux à la salle de pansement. Donc il y a l'évolution. Moi c'est mon corps à moi. Je vous dis que mon corps est très évolutif. Donc le docteur donc, est un bon chirurgien pour moi. Donc c'est un diégéniteur. Ce que j'appelle TH, un diégéniteur pour moi. Voilà, votre dernier mot? Mon dernier mot,
Je remercie vraiment le pasteur le pasteur Kossi et brièvement mon docteur traitant, mon chirurgien, TH, qui ne cesse jamais de m'abonder. Donc soit il me donne à manger, donc tout ce que je peux, de ce que j'ai besoin, si je le relate, il me le fait, comme mon père à moi. Comme mon père à moi. Remarquez que, je vais vous dire, il m'avait même, qu'est-ce qu'on dit, c'est perdu? Non, c'est pas perdu, il m'avait même une lettre de transfert, mais vraiment, de loin, je l'entends, j'ai l'amour de ce vieux-là. Okay. S'il allait mourir, il allait mourir, mais il ne mourra pas. Merci beaucoup. Si. Merci. Il ne mourra pas. Merci. C'est bon. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de la Bible, Dieu est comparable à Dieu. Il y avait un homme boité de naissance qu'on plaça devant la porte de l'église pour demander des hommes. Mais ce jour-là, lorsqu'il raconta la prière, il avait dit ceci, cet homme demandant Pierre et Jean, mais Pierre et Jean, on dit, on n'est ni argent ni or pour te donner ce que nous avons. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et marche. Seigneur, que cette parole puisse se transformer dans le besoin de Papa Nabiso. Ou à Zoluka à Soyango. Je crois, Seigneur de gloire, pour que si ma mité ma bateau, pour que si ma mité ma biso, pour qu'on continue à songa. Seigneur de gloire, le temps des miracles n'est pas passé, n'est pas fini. Je crois au miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui paies à l'existence de choses qui n'existaient pas comme ça a été existé. Lorsque au benga makambo et ça qui dès écoute la vie à papa la mission la santé naïe, nous soins les ala prise en charge la vie naïe, na kombono Yesu Christ en Nazareth tout ça kolopé mon pique naïe letolobi. Amen. Amen. OK papa. Merci. Non. Et bien voilà, tout ça, ce qu'on a centre médical Rehoboth, bisika toye kokuta docteur, non maman Mogo Mpandi, docteur Zampandi, mbote docteur. Bien papa Rabi, bon bino. Très bien papa. Bon, Azali accouché à Wutukobota, tozo kende vraiment juste vers 1 mois. Mais ce qui est la capacité à santé zamuke to souhaitaka te ko garder mwana tambula ipo aza mwana muke ba mikolo ba okota ba makamboze belé to souhaitaka moins d'une semaine ce qui a botine bien à kokende mais malheureusement yé to que déjà 1 mois faute de moyens financiers. Ça fait au moins quelques jours na tonga lelo kuta na yé net nzamba asungi biso na tuni est-ce que papa azoya ya lobi papa azoya te ngambi bon le papa azoya te en tout cas sur comité dimanche tu es obligé ya kobakisa mbongo mususu par rapport à oyo lingo futa mikiresma toza libanda na mona ndenge boye que il faut abima c'est que ça vraiment ngolwanza mena surprise obosali na yebite ye moko soki ayebi ke azokende soki akolinga kokende ye soki pa akolinga kokende te pongana ye toza surprise. OK, mbote maman. Mbote papa. Kombo nani? Mati. Maman Mati, ogoti mwana moi sto mbali. Mbali. Kombo mwana. Comme na mincho na ba pied kombote. Ozo zela nani apese kombo? Papa na ye. Kasi ayo kopesa kombote. Na yete. Depuis mwana bota na yete. Na yete. Balobi mwana akoksi 1 mois. Ah, akoksi da 1 mois. Mais papa ya kate pona ni? Aluka luka mbongo lobaki. Te koyana ko luka mbongo eza différent. Oko luka mbongo me oyaka mwana abota miti oluki mbongo abima. Bona yebi na nte eh. Bo bande ko ni bayaka. Bande one ba oya basi ba oya. Bango ba lo bani. Ba po ba ba na iloko lo ba te ba luka luka ka. Tu mwana abima na mikanda ba ocha komboni. Webite hein? Webite ta papa ne batira. Mtaya kanete. Oh. Ya. Nebte so testo zo mwana, bo laxi déjà mwana. Bogo serepe mwana na moni na simba nante. Loba sikoyo esali ondenge nini tango yoki ke bafuteli mwana mbongo pa pasteur ko sipo bobima. Bon esali nga bien na sepeli na pesika merci na pasteur ko ndamba pambula ya continuer suka ko na makambo azosala.
ta mwana kuta zoba ya mwana azomela ne azomela siko so bimi oke wapi nokena ndako pa biso pa bino oza bana bo o deuxième kana papa wana te papa msusu siko sande après au bota susu siko tante olobaka bo te siko te oke pa na bino siko mobali no yo tailo pa na bino abando ya kuna. Eh bien, je pense que Bolandi et pasteur Kosi et Azam Pandi n'avez peut-être seulement pour profiter besoin bon maintenant pasteur Kosi quelque part de comment tenir rabi ça c'est encourager les mâles bande ko bazo en grossesse qui na maternité sunoli mutu yo aussi charge na quelque part ça dérange non? Bon, trop bané oui, tout comme trop ban non par rapport à encourager les mâles et accident mususu ya kamutakana qui ont été. Vous savez quoi, monsieur tombé à un risque mon son le pakala au PC confiance na makanisiké a conscience mais décevoir yo bakabo yon to monango to za eloko ça te na mamba boy. Pour moi, je fais ma mission. Je fais ce que l'Éternel m'a mis au cœur ya kosala pa na bato. Et moi na oza bénéficier pa na Nzambe soki ye moko na oya mona nango ate amité lamba mususu chance ezaka ayete parce que chez amunene c'est ça ok c'est bien ma soeur yo siko otekaka to sakani ateka te ça rappelle ote siko mwana obo commandé abo kwa magata mke yo saki loko te mke ngwe uta wapi un très beau bébé, un garçon, hein? Mais jusque-là, l'enfant n'a pas encore de nom parce que son père demeure invisible. Depuis que la maman a accouché, papa Mouna n'a qu'à été. N'habité moi n'andeng azane faut pas sombele ba miliki ceux qui a beli fois soin et papa Mouna n'a gâté et la maman gloire à Dieu ba fouté liembo ngazo bimazo qui est pas na bango bande ko nao ba ibi pete ko bima bazawa bazate obenga ba moto ki nuka zo nuka yo na obenga ba ba yo zo yo na mutuka te makolo ha ya msikate msikate. Voilà, merci beaucoup, pasteur Kosi. Je pense qu'on va poursuivre. Le pasteur va prier pour quelqu'un là-bas et poursuivons. Seigneur Dieu de gloire, protégez bébé Oyo, Kolo, Batporoyo, rendre visite même dans Vandako. Mon côté, ça n'a pas détruit via moi Oyo, ainsi que toi la moi Oyo. Tika le beaucoup de ceux qui sont des bombes moi Oyo, bibi moi na sali pas mbolo côté pas na yo, na comme on Yesu qui sont Nazareth neto sametelobi. Amen. Voilà, toza siko na hôpital Mama Kana Nanjili toujours bisika pasteur Kosi ayeko sala so geste moko ya bolingo geste d'amour de to benga kango na cadre ka ko soutenir bandiko baza en difficulté toza na mpanja ba mama misatu na bana oza pembe na mbote mama mbote papa na bingo mama to yaya na como na deje na deje boni bien papa yo problème ni zaki ni problème na zaki na passe bana kota na hôpital na umeli na sali 4 mois ya wana siko na moni nzamba koti na mtema papa Kosi ayeko libérer na esika ona kumisi nzambe makasi nzamba bakisele o ezangi kati na ye bisika oyo ebimi donc ekbakisa ma ebele ya koleka yakona sengi merci na grâce à saleli biso kana wezaki nini kana ngezaki bana bazonsa mwana makila na kangama awa ndafutila mbongo zaki te yango siko nzamba sali na mtema pa Kosi aye awa yango ayeko libérer biso bazonsa mwana makila bongo papa ya mwana zabi papa bango aza na ye mais ando ya ko kipe moko ye ano do so aye kaka sano sabote ne mwana pona ni nebi na ngai te bosona te bo sabote mwana pona nebi na ngada aba bozweza na ngote asala ni
Avec mécanique. Un mécanicien? Vous êtes un mécanicien pour jouer à l'Iamwa ou saboter moi? On a occupé na été. Comment moi nana? Pour finir. Pour finir. Vous avez un comment quand tu as pas bien? Tu as un d'accord moi ce qu'on a tourné na longana. Où? Pour nani? Makambo elangité. Papa on makambo elangité. Vous bosso ebaité. Na ebaité. Tu bosso olongo a OK wapi? Na ke pa biso na maviokeli. Mais en yota moi na ikuna. Te to kabwana na biso déjà. Subo kabwana yota moi na te? Ah ya te. C'est que comment papa zona mbali msusu? Te azana ete. Musko bokabwana yota la moi na te mbo. Nanya ofuta moi no nerveux andolia ndenge. Nzamba asunga kaka. Na nzela koteka na. Oteka ka? Oteka ni? Na teka makaya. Makaya kwa mbeso? Te ya otambusa. Bao balamba kawana. Makaba o balamba kuzotambusa. Na mwana mkongo otambusa makaba. Te atikala. Pana. Paleki na. C'est bon tozana maman monsieur Sumbote maman. Oui papa. Yo kana wizani. Papa dakina kwa makila. Yo moko. Nasala ke hémorragie batenga si chassa makila. 6. Oui papa. Oula. Parina kota kia na ke 4 mois. Te mambo bimaki minimum difficulté kota ki kota papa na maman mbo ezali souté. Donc na vanda kia va na sele no ke 4 mois. Zamba osala nga grâce na nzela papa msoko aussi. Zamba toucher motema na ye ke te biso kati ni sika oyo. Esika mbongo ne uti ezonga su ebele. Bato bazana difficulté a continuer sur kosunga ba ondenga sungi biso. Zamba na penza baxila bo abaxili penza ebele pona ebite bete ke tuna sala combien de mois en avant tika bo benga kombo na ngaki apa ko sa obimisa biso na petit nzambe merci ma pambola isika bendo ko simba te esimba isika ezanga ki baxima su ebele. On a besoin de bakaya ngwana. Si on a biso je pense que boyoki bazong si 6 sachets ya makila et mbongo kenaye bela zanga yemisolo yango comme si nzambe à travers l'homme de Dieu le pasteur Kosi a joué quand même moyen ya kobima kokenda ba mama ba yebi mama uti awa yebi akenda kwa bazozonga suboye. Mama mso mpanzi kuna mbote mama? Mbote papa. Mama Mireille. Kana nga ezalaki bazongisaki mwana makila sikoyo papa na ye to azalaki koya sikoyo amoni azoya lisusu te na dene mita akimi na ye azoya susu te soko benge boye na telefone ezosona azoyamba te tina lelo oyo navanda ana kokisi 6 mois bana kosala nga mpasi na motema nzambe esunga ngai nzambe asali nga na grâce ya papa nkosi asungi nga aye kolongola nga na esika oyo nzambe abatela ye bisika nyonso azozwila mbongo aye kobimisela biso na esika oyo misala na efuluka ekoma ebele ezwa mapamboli pouvaka esunga su bandeko baza na bisika ya pasi. Yo fandaka wapi? Epa mobali na yo to? Na mosengo navandaka na mosengo. Epa nani? Epa na biso mobali to bana kovanda esika moko alongo na mosala yake epa na bango nga na tikali nanga mpa na biso tina ndenge tokomi na bisika ya pasi abimi akimi nenga na bisika ya pasi atozobenga koya na ye te na ndenge mpa avanda na ye kuna akumbaka na ye te akipaka na ye te nzambe asalilinga kaka nazoluka kaka na moke nazokoka te navandi kaka na mivandisi kaka na esika oyo. Naza na bana misato. Yaya na ye moko na baleki mibale. Naza na bana misato ya liboso ya mwasi na mibale ya mwasi ya mobali moko. Te. Ya liboso kaka wana mwasi. Siko yo saka nini po papa zate obokola bana ngo ndenge nini? Na bokola kaka na muke kaka na debrouiller ya kaka. Debrouiller wapi? Na teka ndunda. Wapi? Na Mobutu. Bana baotanga na ndunda wana nyozo bokola. Nzambe kaka cha loboko kaka na muke wana na luka. C'est bon, commentaire est belé, mais je connais pas papa bazokima ba maman ndenge pona nini. Est-ce que ça kaka kozanga misolo? To peta msubino pe bozana moi nyoka etamboli mabe yango papa monele to za mis balé misat ne ba 4 na ba tigana kima na ngai. Po mutako kima responsabilité na été boso za bana misato.
eza nango mpona bongo te papa nga natambolaka nzela moko natambola nzela mibale te nayebika mobali moko tota mobali soki azwi mwasi mosusu achangeaka na ye mobali oyo tovivaki ne bien azwi mwasi mosusu na dene mita mobali banakosepela na mwana makasi na dene mita mwana azwa malade akimi mwana esika ya pasi na bango nakomprendaki te mwasi ne akokokotele banzela mosusu mpo abungisa mange ya mwana na ye to soit na volonté ya motema na ye soit na volonté bandeko na ye nayebi te. C'est bon, les gens ont voté que tu comme des émissions papa Molia tu as eu juste pour un geste au pasteur Kossi Sali et le pasteur Kossi là il va dire un mot peut-être un conseil et puis à rebondir là pour Bandeko et ça va bien. Merci. Merci papa Rabi. Je pense que to kokisi oeza etinda nzambe ndito ba ikonisa mana Job chapitre 6, verset 14, c'est celui qui souffre à toi la compassion. Tu compatis na bandeko et tous ceux qui sont mission à biso, biscan sur tamboli, bien que tous ici nanté, photo ceux qui sont orphelinat et nzambe à kosunga. Donc c'est ça conseil na bandeko kozo mayele, ça fait mal. Tout ça bien bandeko basi, surtout biso peut-être bandeko basi belé. Makam o sugi basi ba oza mayele te makamba bando kuta naka mais je pense que to kuta dajo babi que conséquences et ko jamais ko leka conseil na ba conséquences o surtout bande ko bana ba mibali ba kimi bango je pense que pesi ba mayele mbala sima ba ozala et kenge na ba demande ba surtout ba besoin ba donc c'est ça donc tout ça mbelaka pour tout kena biso. Voilà. Prions avec l'homme de Dieu. Tendre Père Jésus que de Nazareth, na maboko na recommandé libota o nyonso bandeko oyo ba mama na nga pe ndeko na nga mosi bango nyonso na maboko na yo zala papa pona bango pesa moko na moko mayele na mukada na Jacques Bibi oyo azangi mayele senge pa na yo pesa bango mayele fenke kolo batambula na kobanga yo pe basala be kaya mususu te batela bana na bango force nyonso a retrograde za na musika tika mulimo mosanto bomba bango na njila makila na Yesu Kristo ndi tosambe tulobi amen. Amen. OK, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup de beaucoup de ambino aussi. Papa pampola yo abakilo ebele. Mbote ndeko? Mbote. Comment nani? Charveti. Charveti, vous êtes toujours accompagné na pasteur aussi nous reconnaissons par rapport à parcours de celle de l'hôpital, baka homoni différent et le banezani. Bon, merci pour la parole. Le bananga est d'abord na sepel makasi pour la marambo eleki. Pour la première fois tout ça tour au tout ça na ba hôpital. Et ça linga bien, ça linga peut pas si comment la bande ko bazo souffrir. Bon ezate bakangam na ba hôpital, ezate malika mora passer. Mais nzamba simbi mutema musali na ye pour que asunga bande ko bazana ba hôpital bakangam bon bimlo hôpital ezate. Yangwana kana pesi nzambe merci ndenge to lekisi journée on a kotamba na ba hôpital et puis nazo pambola su nzambe asimba mitema bandeko o ba rotala ba image oyo erba mona ngomuto pina akoza toucher kanga mutema te apesa bandeko o eloko bazana ngo posa soza na mbongo oza possibilité o ya ko aider il faut te aider parce que nzambe to sa babilo ma bon nzambe kam ta pambola biso contribution na ezani ni na mambo nyoso. Contribution langa. Bon, comme ils pour la première fois, contribution vraiment exacte, mais tu pries qui n'a nous, tu pries qui pour na bandeko ba pesa qui mbongo pour que toi ko visiter ba malade, mais je crois que prochainement ce penza ma pambol biso to ko contribuer. Merci Ndeko. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Kombonani tomoni opembeni na pasteur Kossi bozako sala nyonso to bosali ensemble lelo. Nga frère Glody, tu travailles en évangéliste Kossi na église. En fait, tu sali journée ou bima pona tourner oyo, tu tambo na ba hôpital presque moins mingi. Tu kuti vraiment baka ebele baka msuso moni okokipe kolela. Mingi to bimisi mingi pe to kokyo bimisa te to tiki po financièrement eza penza mukie, mais to sepela na mutu nyonso azotala biso na écran soki ya kosungeza osunga pe bandeko o bazana na pasi. Bible lobi na Job 14:6 mutu nyonso azana pasi azana droit ya compassion.
Donc, batonyon so bazo vivre na pasi, batonyon so amo na pasi, ba maladie, banani photo sunga bango soki moi muke epesa me libiso ya sunga bango. Merci Père Kosepeli. Tous appelés Serre na biso, oza toujours pe moko kati ya équipe oyo ya Pasteur Kosi. Bonjour maman, comment nani? Bonjour, comment nanga mama Mami Luviluka. Maman Congo na bandoni so batala biso isa bango nini et nini poko ko bakisa par rapport à ba oyo bazana motema ya kosunga mais bazo zwa tenter tamusupe ba rozolanda aseneti momo bisa bango nini. O nanga lo bakaka toko tika te ko sala bolamu. Et puis autant plus que loi ya mabele ekobanda ko exister, semence erotikala ko kufate. Na yebi ke bandeko ba contribuer ki po journal lelo to tambola to meka un peu ko kabola oyoyo botindaki to kabola na bato bazana pasi na ba malade na bopito nzambe wana na muke na ngozelo kwa graine na Sénévin. Mais graine na tango ke kwe ya tango ko bima encore ya ebele koleka. Alors tout les bateaux ça bolamu ils ont bateau bazo souffrir ndambo to assister za pe na bato musu to tokoki ko assister bango te faute de moyens. Donc yo ozota l'émission oyoyo yo o moni makambo o to moni ebele bele boye tika nzamba lola asala yo ngolu enfin ko simba ma oyeba na ko contribuer na muke o kokoza nango wana yeba ke ekosunga bato ebele o bazana passe, c'est ça. Merci maman. Bonjour Pasteur Kosi, tu peux dire bonjour parce que tu as continué à répéter bonjour parce que l'image est un peu différente. Voilà. Merci, bonjour Papa Yves. Bonjour. Voilà, je vais vous makoki onyo surtout Pasteur Kosi azwaka wapi kana bandeko nde basutenaka to pe yo moko mamuke na ozali na mbongo ya pasi ozo soutenir bandeko. Merci beaucoup. Makoki oyo eza na musala nzamba pesanga ya kosala awa eza théâtre pe côté ya sango malamu ndezo sala kinaza na makoki na kwa ko épargner et eza pe na bandeko nyonso o bakabilanga na fisque 100 francs. Donc ndeko nyonso o bakabilanga na fisque ata $50 utilinga na agence na dia ngonga monter na tarpe quelque chose pour nous soutenir bateau. Et geste salami, je pense que vous avez une émission to baki vision dans ba pesa ki. Loko le wote pa nzambe, nzambe moi kokisi. On va 4 bimisi, ba $50, ba $250, ba 300, ba monter belé, même imprévu botamine de comme souvent imprévu, faut bâtir bon makila, to pesi mbongo. Pourquoi? Parce que ça ba soutenir pe action oyo. Alors ba to ba soutenir. Ba États-Unis, ba tinda kimbongo, ba to ba les États-Unis, ba za ma vie différente, ba tinda ki, na mbaki lisungi utaki na Suède. Et na Suède maman moko atinda ki pembongo pe na zamaki lisungi utaki na France bete lo tonton ba komona bango ba batanga ba kombote baza humble ça c'est bien batabo bena nzamba mona bango na Suède utaki na États-Unis et États-Unis batimi balé na Suède mutu moko na Angleterre mutu moko mutalo tanga ataki mission de ça kina yo maman ngabi na toucha tindaka leki na ile kina ko pesa nzamba pambola yo na Angleterre nyambaki lisungi utaki na France moko ya ndeko moko o pazali joueur na mboka na biso. Donc moko bandeko na pesa ki lisungi na France na mbaki lisungi utaki na France lisusu na mbaki lisungi utaki na mboka ni bamboka zaki mwa mingi bandeko bele ba se manifester ki pona ko sunga na art pe bandeko msiba za ko continuer pour to suki arte pour la lutte succès awa fait que nous faisons les amis de la foi mais to bengi ba responsable ba to si bon téléphone par rapport à makamsu bazo sala to que succès ande tout ça qui veut dans les amis de la foi ya ko pesa ba pour la rentrée scolaire bana tout ça qui blo soit rentrée ba uniforme nyon so so mbagi déjà photo pesa ba sac bongo surtout si awa to kata na province ya Kinshasa et la province ya Congo central na Kasangulu pour nous saper geste d'amour oyo na bato bazobe la kuna. Donc c'est ça. Dans lisungi ou ta place belé na musalo na salaka na bato nyonso ba comprendre vision na bato nyonso bolinganga bopesa nga 100 francs mino opesa nga ya nyonso te mutu nyonso akabila nga ta $10 oyo
na longa ta $5 na tchamu pandi pour na ba geste o parce que za mutema o nzamba pesa ki to continuer ko sala en tout cas nzambe apambola yo abakiselo mingi surtout o ezangaki et pour que tout ça na yo mamuke mais ozo sala comment en fait bozo sala comment pour na ba imprévu parce que tout ça qui na hôpital la Chati ezaki juste pour bimisa une personne mais de moni ba komi 3 ba tumsu ba bagisa mini susu wana sikoyo au salaka ndeni so ben privé koti na calcul ya mbongo yo bimaki nango et surtout na bandeko susu bato douter moi muke ah so na pesi mbongo nga papa seki jasa ba da sécurité ba kolia mbongo wana oyibisa bango nini ndako ko vanda kimia na lobby te mais ba evre ka ko to sali et lobby to pesi ba tresa ba hôpital nyonso tambu te ba hôpital nyonso tamboli néanmoins 4 hôpital o baza ba symptômes ba ko vérifier ba tuni pe so ki to leka to futa ki ba mbongo donc c'est ça to zana ba réussir to futa ki ba mbongo ba preuve paiement to zana awa et donc c'est ça et na ben prévu o to kokite to signer des charges to yo futa parce que ba pesa biso confiance na crédibilité to zana ngo par rapport à batwana ndete prévient de ko ya makila to pesi mbongo et moi 100 francs moi ezangi wana to bakisa na biso simane si bango ba pesa ino makila santé no ya mutu bongo to yo bakisa o éthique ali et numéro contact ezali plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 ceux boko sunga biso pe boko ko mapende bande ko musuba ko ma ko mi pasteur ko siboti numéro na se pona bato o mbala mususu azoki tant aussi ça monter mon numéro comme pasteur ko ça ko benga pour cas d'information parce que tout ça na poso ça na makambo belé ce cas o benga wi autour na ba projet tout ça na ka pona mabosunga to yebisa ba projet yango donc c'est ça voilà prochainement tout ça la nini parce que tombe déjà na 4 hôpitaux et tout moni ba cas différents et belé et prochainement pasteur Koshi azoka na sala nini o nzamba pêcheur encore comme vidéo tout ça les amis de la faute que tika dans global la classe nazana koli mobimba ya munene eza vraiment biloko ebele na kati ya Suisse autre kitalango na finalement na Selemba bon pe ba yebi nonte to kitalango ba kota ba les 15 dans les 15 août de troquer kuna pour que ça geste ana koli mo ya munene utaki Suisse nzama pambola mama o saki koli ona mboka Suisse pas ça humble nzama pambola et na bosana ki même aide utaki même na province na biso musena nzambe ye na otanga makombo prophète Gelor qui sita mona mena kuiza e patinda ki mbongo na ya bien et à partir à Kananga nzamba pambola prophète Gelor nzamba pambola malipasa nanga nzamba kanisa yo. Merci de retour à la biso sala pe lokola bango pourquoi pas parce que DM c'est lui qui donne avec joie et na habité aussi sinon non c'est bon yangwana ba détail monsieur etikali so bengi na plus 243 89 52 667 de tozwa soit bosungi biso nde bande comme ça ba koma bokomi pasteur ko siboti numéro na se so bengi to kosola pe to sala parce que to leki et na bo pito me ba malade facilité ba malade ba sebele oyo pe yo senga ba moyen et toi na posa caisse eza ravidité pour que to sunga rabat donc c'est ça voilà merci donc ndeko talibiso zala motema ya sunga ya compassion hein donc zala immaculé lokola movia zalaka Jean-Robert Kalala le saveur de la RDC merci na bande konyo surtout pour confiance to kutana prochainement et puis to resolo ensemble na bande konyo surtout merci bye bye. Hello, bonjour, salut, mbote nabino, mbote nabeno, habari yako, ezande konabino Dominique Diomi, c'est votre frère et humble serviteur Dominique Diomi, this is your servant Dominique Diomi. C'est un plaisir de me présenter devant vous à la fin de mon mandat au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. It is a pleasure for me to present myself in front of you in the term of this mandate that you gave me 3 years ago. Eza esengo mingi pona ngai yako telema liboso na bino awa tango ya manda oyo bopesaki nga ekomi na suka na yango. Je voulais simplement vous remercier pour la confiance, pour le support et toutes les prières et l'accompagnement dont nous avons été témoins. Nalungaki ko pesa matondo mingi na moko ya bandeko ya communauté congolaise de Dallas pona lisalisi oyo bopesaki ngai support na bino elongo na mabondeli malendisi ya ndenge na ndenge po ete tokokisa makambo oyo tokokisi na manda oyo. I would like to take advantage of this opportunity to thank all of you for the tremendous support
we received during the mandate that we've had to exercise as president of the Congolese community of Dallas for the past 3 years. It is with a lot of joy. It is with a lot of grateful for your support. Nangonga oyo na profité pona koyebisa bino que tozali kotia lisusu candidature pour notre deuxième mandat. Je profite de cette occasion pour vous annoncer notre candidature pour un autre mandat. I would like to take advantage of this opportunity to announce that we're running for a second term. Durant les 3 années passées, nous avons accompli beaucoup de choses avec vous. Nous avons poussé notre communauté. Nous avons élevé la bannière de notre communauté plus haute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. During the past 3 years, we've done a lot of things. We've achieved a lot of things together. We've moved our community forward. We literally put our community on the map. We've accomplished so much, but still, a lot of work remains. Nabambula misato oyo tozalaki ko diriger communauté e bandi ko bongwana. Tokokisi makambo ebele. Tosali ba avancer ebele. To elongo na bino to tomboli bendele ya communauté na biso na kati ya mokili. Kasi mosala etikali lisusu ya kosala. Pe nanu tolembi bino te. Lokola nzoko alembaka mino na yete tozali na elongo na bino po ete to continuer kotindika communauté na biso ekende liboso. Alors, nous venons par la présente solliciter encore votre support, votre contribution pour que nous puissions faire de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth la meilleure communauté congolaise dans le monde. Ceci est un processus, certes, mais avec votre aide, nous pouvons le faire. Je voudrais, par la présente, demander à chacun de personnes qui apprécient ce que nous avons fait et qui croient que nous avons encore le potentiel de faire plus, de s'enregistrer, d'être prêt pour venir voter. Baiba sepelaki na maye na baide na makambo nyonso tokokaki kosala oyo bakanisi ke soki bapesi biso manda mosusu tokosala lisusu ya minene bakoka bongo ko supporter biso bakoka ko belema po ete bakoka bongo ko voter na maponami o ezali koya ndeko na bino Dominique Diomi. I would like to ask each and every one of you who appreciated the work that we've done in the community, who have thought that the work that was done was on its way to changing our community, to pushing our community forward, to please associate yourself with us again, support what we're planning on doing. If you believe that we have the potential to achieve even more together, I beg you, I ask you of not staying still, but coming and voting us once more to the position of president of the Congolese community. And together, we'll achieve even more. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copier la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.